Non, Nasu n'a pas frère Mike Kalamba été. Frère Mike Kalamba il a MK Production. Ah, frère Mike comment déjà producteur. Bon, Masolo Yakin chez vous, donc merci déjà parce que vous êtes connectés. Na Oeza Masolo na bino et à chaque jour tout le monde a moi kala. Mais Rebecca Bilendo Pukuta, la servante dédiée, est toujours là pour vous servir. Et d'ailleurs, Lelo Pendana Masolo à Lelo, Toeli Bino Masolo, Brosepelana Makasipo, et Talika Bino Bandeko Bolandra Biso Mingi Mingi. Na site Nabiso www.info16.com Mingi, na chaîne Nabiso sur YouTube. Info 16. Déjà pour aujourd'hui, na Masolo Nabiso Toko Beta Yango. Na frère Didier Solution au Boyebi à qui je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour frère Didier. Bonjour maman Rebecca. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Vraiment donc on temps combo na yo inspiration moi c'est que linga ina habité so na seki pour animer na ba téléspectateurs to découvrir ensemble ce que c'est kanangeza ki pour na nini. To ebio na kati ya groupe ya frère na biso Mike Kalamba ozaka kuna to zali sauter. Non, Nasu n'a pas frère Mike Kalamba été. Dieu a permis que Nasa la carrière solo. On a banni déjà avec album Nanga, Ma Destinée. Oh, depuis quand on l'a kuna? Mais biso tu évites même les téléspectateurs bon de so ba éviter. Depuis il y a déjà 3 ans déjà. 3 ans. Dernier album au Salarana ezalaka bon Yomoroloba. Ouais, Zaki album Oyo Batming Bayebela on a album Mal à l'aise. Zaki data présence volume 2. OK. Mais quand peu ko ebisa biso bo wela nini penza atina niveau penza frère Didier otobande ko mona mingi pembeni ya Mike Kalamba mais azali susuti. Bo wela nini? Tole lo moti ezali kamba Destinée. C'est okola ki kuna zaki lo wa mwana okoli na oyo ngo dingi na oyo moko kende to. Non eza pona okola kaka te pour kokola eza bien sûr faut mutakola comme Bible zoba qui quand j'étais enfant je parlais comme enfant je suis adulte je parle comme adulte donc eza nango likamba Destinée donc eza te keto wele loko moko boyo bien que soit au bat bakoko loba et l'autre côté eza nango likamba Destinée donc tananga ekoki. Te omoni ba marambo frère Didier na balukana parce que poson avandi na mwaneti na otalo. Te question ko ki maté parce que question automatique, tu vois. Déjà c'est intéressant et rebisibiso que to kamwe na ba ndeko ba Hollande biso je crois Patricia Lelo aza penza na kati ya Champagne États-Unis d'Amérique. Azolanda biso na famille Pukuta Mobimba. Déjà lobi ko longwa pa Mike Kalamba e kamusi bango déjà po bango ba ebeli okuna ti lelo ba ebeli okuna. Donc Robi Destinée tana yomoko donc Destinée ango oponika ka olongba pendant que peut-être biso tozaki dans la besoin tout monde okuna yomo c'est peu lolo. Qu'est-ce que tu lobela likamba Destinée ça veut dire oh nzamba planifier qui na vient mutu donc ça veut dire nzamba planifier qui passage nanga na zana shekina après un moment na ça la carrière nanga. Na shekino ça qui combien d'années? Na ça 10 ans. 10 ans. Et le ni penza ya mutuya o penza même à tel lomboza la sous na shekinate mais frère Mike Kalamba soit vandi à raison na frère Didier Solution. Non ba vocal et belé na sali na shekina musique ya ba tan belé to exina frère Mike Kalamba je ne crois pas qu'il y a robo sananga pe azana souvenir à bien pour nanga on a pénal un souvenir à bien pour notre frère Mike Kalamba. Vocal net nini toyo kango parce que ba ndeko bazolanda biso c'est vrai et un bato musu pe ebina yo de figure bo peut-être la nane pe banzembo frère Mike Kala mais aza pénal besoin yo ka pe vocal en Ilikaya bomo ya basante vanina yo baputa ya mote mananga yo yebiyango osimbi biyano ya mitunelekela kanisata mosika touti ngai na yo mbambonge mipepe bisobe olongisi ngai tokoma lelo yesu olingi otia ngai wapi. En tout cas
Myriana Pukuta avec notre bébé Delriam, donc déjà bienvenue dans le monde. Pour Kokuta Mokilango ya Makambo. Net Makambo Penza le loto lito so na frère Didier Solution awa. Toi qui vocal yango Penza. Ben elo resa biso pasi tisikoyo. Oyo. Ezo sala biso pasi po olongwe na Shekina. Pourquoi ça le passe pour ils ont comme destiné, donc ça veut dire on a déjà planifié où ça l'a pas cité Obi Joseph quand à Longwa qui ba bandekunaye ba teke en Égypte et ça là en fait bandekunaye passé que er bandekune ba se retrouver qui ba comme na carte Égypte ba comme demeurer na ndekuna bango ayebisi bandekuna bango non boka pasi supo nangate alors il sala et bino bo sala qui bien pour ngana kuma obo nazalio donc ça veut dire que lelo ko se retrouve na komi boye nazo glorifier nzambe et des fois ko kabwana et sala ra bien te que muta kota na kata destiné na yende akuma na vivre na destin akuma otala et des fois le malheur est bon d'être baraka et des fois le malheur est bon ça veut dire pour na kokumba na kata destiné na ye donc nakata asepela nakata destiné na ikaye ba réalité akuta na kata nzela et ça la passe bien sûr que nzo randezo kumbo nakata destiné. Oui, Tito ya penza ko luka oboye esika otozali na sepela na bomba na kombo esika toza donc tozara quelque part to ça l'émission na frère Didier tina ya boye et ce n'est pas par ma propre force bah les spectateurs on a biso balandara biso déjà na Europe Amérique partout dans le monde bah ebisa ki biso ndeto luka yo parce que bah yo kaki mais bazaki na ba confirmation te mais ka ko ebisa biso ero longwe na Shekina wana ti lelo bosola na bi bosola ka bien na frère Mike to olombaki na système moko ya yebaki départ na yote directement azaki plutôt brisqué que ozali sousouté. Non bon kolongana na Shekina ezali comment to kindaki Luanda to na ville Luanda pour la production to sali production après ba production frère Mike falazonga Kinshasa après Kinshasa pour que les États-Unis kotikala nangana Angola na senga ke permission na bise non vraiment que permettre ngana tikala non pour Angola le quoi na visa na biso ya 2 mois ya zonga ki avant na mois avance et au sala que vraiment ka permettre biso tikala Angola après kotika na biso na Angola il fa na zonga pour na album o ba bimisi na ya koyemba na nzimbo ya trop c'est trop je crois permettre ngana sala vocalement nakata trop c'est trop un atikali ne parla nzamba ko le belanga que il faut na réaliser album nanga parla ne to kabwani en fait tout ba na bandi chemin nanga na tiki frère Mike pour na rosala chemin nanga et aussi na zonga qui n'était pour na zonga na groupe Ashik na musique frère Mike pa ko yebango na canal kaka ba émission to sala ba na ba d'autres chaînes mususu ndé ko yebango à part l'année sango kindaki bongo donc to ça biso bien na frère Mike to benga na biso to solo na biso neza boza na États-Unis azana tourner na Canada États-Unis azo sala ba tourner kuna donc sur azongi kinto kutana na biso na to solo très bien to ça biso na problème tenaye. Oui, Kokuta a très bien besoin garder ma bonne relation jusque là on n'en disconvient pas mais kolanda kaka discours na yo au prévenant qui préfère Mike Kalamba ite kozolongwa. Pourquoi yo chrétien mobimba okolongbara bo ebisi mutute na tikalina nous na c'est le romo directement par rapport à la décision yo longwezu bon moi na betali solo mobimba en fait exacte pour dans cette émission mais il y a quatre émissions de tozana besoin to kama solo bongo tu kasi muto azolanda wana za besoin li solo te pinda si yango na ngina yebisa na ngina lo baba bato azolanda biso kotikala na ngana Angola natikala pour na likamususu natikala kiango po na sala ba besoin na ngana zaki nango sala frère Mike ba besoin na fana sala et ko sala ke ba besoin na ko sala ngo et sala mi susute natikala osala ngo na zo tikala ota aux occasion osala ngo te nzamba ma ko coincer pendant que nzamba mo lobelanga il faut réaliser l'album faut na réaliser l'album
tellement que place aux Angola frère mec aux États-Unis aux numéro aux États-Unis t'es pendant et informé que t'es frère mec nazo tikala na ndamba ebisinga na sa album frère Didier vous assure que vous avez un numéro aux États-Unis bien sûr nazaki na wote frère Michael Lando po tous en direct États-Unis nazo landa vous assure ti eza nasir pe nasir na mam lo bana ina numéro aux États-Unis bon il y a des accommodés des États-Unis na Angola na moyen quoi atteindre les activités pour qu'il n'a signalé au moins ba musicien ya Shekina ba ibaki yango ba ibaki on dit ba informatique donc c'est ça mais la moni façon longbe na Shekina wana ezaki ce n'était pas une bonne façon ya kolongo tant que chrétien. Bon, au col bango isa bonne façon puis n'atteindre habité isa ba circonstances dans circonstances ndengeni pardon ndengeni nzambe alobelio kaka frère Mike Alamba yemoko amemio na Angola na ba finance na ye makambo na ye nyonso akomi kuna pona ba concert ye azongi yo tikali o décider ka kolonga mutu moko tayaki na Angola wana a proposé peut-être ba mbongo au frère Mike Alamba ya tikalo la kisaoto talia na mungongo na ngo pe na bakisaka ba pima na banzemo na esa ke na kosala pe ya ngai ezaki bongo te non ils influence moko te sali ke na longwa na groupe Shekina Musique et na qui influencé te muta influencé ngezaki nzambe c'est Jésus qui m'a influencé nga na ba message wa ndoko le belanga et pour na ko réaliser album mobi que je n'a passé tant moko difficile na kata ko réaliser album moyo o ki na ko ba ke si na yeba qu'il fallait pas na sala album na mboka Angola donc eza pe occasion mo na kutana na kata ya Angola nde sali ke nzamba ki lo belanga na kata ya réaliser album na kata Angola eza kite nga na planifier ki to ina sona ki na Angola na pre na kotika la non so eza pe na bongo na tout bon en fait na ngana singa frère Mike Nzela que frère Mike je permets que na tikala na sala album na Angola alors eza nzamba influencé kinga na mboko Angola pour na réaliser album donc mutu moko te que soit mbongo ya mutu moko boy tikale influencé ngate pour na réaliser album. OK, album ngo yo sali ya yo moko wana comment on dit ma destinée ta destinée dans le rêve qui destiné nzambe nde sengaki ke olongba pa na kati ya groupe Shekina yango po sepelo bimisara même titre wana bimisa ngona kombo album. Bon, eza nzamba lo belenga eza te ke bon album ngwe kombo ngwe avant non et nzamba ko mo inspiré nga quoi akoma inspiré banzembo na Angola mais nefsi nzambe bon nazana message moko te oyo nakoko faire ko circuler ba nzambe ba landanga ne na ko zo message oyo sur la destinée ya mutu na un message yo normalement luka titre phare album nange kozala nini bon yango za pe le nzembo nakata album nanga nakoma ki je t'adore c'est yo donc ba tellement ba titre zaki ba ile nzembo nde na fandi na mailo nzamba pesa biso na fandi natali donc quand je chante nakata nzembo na ba réalité vie nanga mais minga na destinée je vis compliqué dans album on a titre on a béton titre phare ma destinée c'est ça avant to kota penza OK merci beaucoup avant to kota profondeur peut-être ya ko kundola o ezali repas penzo lambela ki biso bana bato belé na Angola na kati ya ma destinée mais quand un peu ko biso créer déjà groupe na yo to oyembi kaka bon déjà na créé groupe ce qui nous va permettre que biso bientôt là tout ça la sortie officielle album na biso au petoko ça la sortie officielle il y a groupe na biso au ba koyeba komba groupe et ba koyeba pe ba musicien to zana bango na kati ya groupe ngana apprécier oyeba komba groupe ni te ko za apprécier oyeba bango te po za la apprécier oyeba bango jour oyeba bango wana et des fois il y a aussi là on a posa ya ozala o lingango est-ce que Aaron Lubamba wa za pena si ma caméra est-ce que komba groupe ba bomba rango atayo moko te na bombi yango po tozana en coulisses magé tozo prestara na l'église tozana en coulisses et bango va accompagner biso ce pe na biso kende za boto pour préparer déjà pe deuxième album déjà ba ntemba deuxième album to préparer déjà na bango yango moni ki na bombi juste au sala sortie officiel album na ko sala sortie officiel album na ko sala pe sortie officiel mba moko ya
groupe. Ga moné tous en combo groupe te moi nous oboyo lobe. Ayo ngo pesa nga combo. Pesa nga combo ko. Et après ma bête. Eh, namoni yo apparemment frère Didier aujourd'hui non likanisi yo longa pas frère Mike Alamba yo longa Shekina. Namoni tous aki pressé parce que voir même au tâtonner même pour nous pesa album na yo combo dans na Rolanda Malobo lobby je crois que ba téléspectateurs on peut balandi en bien au tâtonnaki parce que va dire que luka combo européen ça kaka na album na yo oh je t'adore oh nini jusqu'à ce que au lobby yo comprendre nga bien na tâtonnaki te ça veut dire en fait nanaki ba nazaki na position de belé non yanga moko note que oh ya mutu moko te yanga moko yanga moko siko yanga moko wana na poni moko lin ya nzembo pona tati te faire album ozayi non la position te bien avant ya mwana nga na benga ngota non yo kanam siko place wana ngo o glisser le mot comme si kolongwa nga na longa ka avant ko yeba déjà que elo nga na salate na yeba kiti ozayi ya guidé par Saint-Esprit c'est ça bayi guidé tellement nzama no guidenga ne sali que après ko tikala nanga ne nabite nzambe siko ozo inspire nga webisinga ki na sala album bon inspire moi aussi banzembo na osala album era inspire nga banzembo siko na ko luka pour ko titre frère batangura ni boko tangura boete pour titre frère pe ko attirer et batba landa message no yenango et c'est par là n'est-ce qu'on nzamba inspire nga te il faut tango ma destinée c'est ça. OK. Toyo kana ma destinée. Olumo glissing lo mo ke. Mais tozali awa po mission na silité Nyango yo nasala pona koma ko yo nazali na miso ya bato eloko nini nafuta pona koma mwana nzambe nazwa bomo ya seko. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'a fallu que toi pour mourir à ma place. Tu as changé ma nature. Tu m'as donné ta vie éternelle. Ninyango yo nasala pona koma pombu na yo. Mokonzo ya zanga conseiller ngayo yo nazalaki na potso masumu nalodeba na natalangaliswe na bipola nani amona ngaliswe na kati ya zamba nani atalangaliswe olokoti osokoli opesi tina lelo nakomi koyembela yo. Jésus ma destinée, Jésus ma destinée, Jésus ma destinée, ma destinée, ma destinée. Aïe oh. Réalité à vie nanga et meminga na destinée. Identité nanga obongoli opesi valeur. Jésus ma destinée. Réalité à vie nanga et meminga na destinée. Identité nanga obongoli opesi valeur. Jésus ma destinée. Oh nani akokaki kondima mobokoli bibwela koma mokonzio. Nani akokaki kondima mobokoli bibwela koma mokonzio. Nakati ya zamba ayebana na ye na nzambe. Nakati ya zamba zoka ponama na ye na nzambe. Desanse tango nyonso zoka na ponama na nga na nzambe. Metro tango nyonso zoka na ponama na nga na nzambe. Wewa kutu koloba te na yebana na nga na nzambe. Na solo ya motoki bapakolinga mafuta na komi mokonzi. Réalité ya vie na nga ememinga na destinée. Identité na nga obongoli opesi valeur. Jésus ma destinée.
Jésus, notre destinée, parce que moi aussi je suis la servante de Dieu, hein, donc je crois que Boé bien, très bien, et je crois aussi à la destinée, hein, donc c'est Jésus qui est notre destinée. En tout cas, félicitations frère Didier. Merci beaucoup maman Rebecca. Je fais un bon travail. Hein. Ouais, merci par la grâce de Dieu, tout ça bon. Ok, mais j'ai remarqué une chose, hein. Ouais, au remarqué non. Pourquoi tu n'as pas voulu faire ton style? Au même encore un style kaka ya frère Mike Kalambay, parce que vu voir na déjà ba ebi en kuna. So muta balusi mukong bazo kanzembo lo ba oh frère Mike mtoyemba. Ya solo non. Oui. Non, c'est pas la makasi. Kwemba lo frère Mike bi kiza ya facilité. Mais pas ni style na omurote. Bon, solo bi ya style en fait et ça tes frères Mike pas dans un style, ils ont toujours gospel. Ils ont un tekeo, Tolandi frère Mike Mobimba, surtout non. Ils ont bongo penalty. Nzembo penzanga la do landi Mobimba. Mais peut-être na banzembo msusu to yoka, to mona moi différence ces ali. Mais déjà nzembo e bandel nango tu ozu ba entrer wana directement frère Mike Kalambay. Bon, nga au moins ceux ils ont bongo na o sepela point nini, obi moi na il y a même abotaka même mon à Lyon abotaka mon à Lyon, donc ça veut dire que ce frère Mike aboti lokola ngabo ina zo imba lokola ils a joué pour nanga, ils a joué pour naï, donc ils ont ma bête donc au imiter ils ont ma bête que je crois message toi un message moroté frère Mike pas banzembo na ndenge na inga pe na banzembo na ndenge nanga. Ok. Ok. Bandeko yembina bango na kati album au destiné. Ozwaki bango ka na Angola kuna boyembina bango bosilani kuna to zonga kana nukini ozwi bango bokesu sangola batie ba voix tonné mais quand on peut expliquer biso parce que eloko yango ekuta en Angola to ebité oyembina banani ba congolais ba angolais dites-nous d'abord. Non, na yembina ba en fait ba congolais ba c'est bazan Angola kuna. Ça le quoi m'ta arrangé album nanga c'est John Kalo, je salue Place Azali, bah le quoi Black Camoni Oazana Alas qu'on a France basé c'est à Betty Bass et aussi Brandal Azana Azapena France et ça va te belé hein basé na Luanda tu n'as réalisé album bah Patrick bah qui Priska, Ornella, si on va fille belé, bah, sœur Déborah, Barit, donc Nadège aussi. Donc, bangon surtout on a, bah tout le monde na kin, bah kina Luanda, bah kina na bango, nam taki luka vinde, akina luka vi, parce que tu es en Angola, qui aime ta à celle qui sélection pour la banane tout bana baya, bah compagnie na rat album, c'était John Kalo. Au hasard arrangeur album auto réalisé album monaye bangonde yem ta sala ki asala sélection ba tona po to kutana bango to ça album o tigala ka na Angola te po anini erozongia c'est-à-dire qu'il faut changer groupe o bando ko apprendre ba o baza nzembo o po de temps en temps ko za invité na ba église neni ba oye bango po bango bazaki na ba préparation soit na ba répétition soit na ba biloko nyonso ya ma destinée. Bon tout ça ba répétition tout ça la ba répétition bandi ba répétition de tout on a recruté ba musicien na Kenya tout ça ba répétition pour que ne boye biso biso appui levier et tout ça qui ba na programme te faille bango tout ça la tout journée biso répétition lelo que lelo to kata répétition ka pour na to ya mbabino comme bozaki ba invité pour na biso donc yango monique tout ça la répétition tout ça la peine ba répétition pour na to sanine quoi to lakisa bango banzembo wana to lakisa bango banzembo wana et to répéter banzembo wana pour que na ba église to prestaka bien donc to ça na groupe moko eza makasi eza pa makasi na kina wa pina to so prester makasi eza le quoi frère na biso Glodia to ça na yawa donc chaque fois to répéter banzembo wana pe bango bazo auditionner banzembo wana pour que to ça to pisa de meilleur na biso. Groupe bango ya makasi ya bien que comme ba groupe petit sikoyo babo ebisa biso so pesa te to ebité bon ce ko bengisi biso ne oyeba force na biso na déjà bon biso to na force déjà na monio vu que oza dans na voix moko kitoko oyembara déjà bien bana na Shekina. Merci beaucoup donc déjà na monika groupe pe ozala bien to zande na besoin oyeba kombo ya groupe
Ya on a biso ko linga ko zala apprécier terre. Bon, là j'avais déjà compris. Na bombi yango. Eloko so bombi. Eloko bien ne ba bombaka. Moi so komi on est sanctionné baté ka bloko té sanction baté ba somba sanctionné ba somba eloko eza caché. Na comprenant qui n'a déjà. Allez à la mer. Na comprenant qui déjà donc. Tout à l'heure là pendant que tu interprétais ma destinée, je parlais avec ma sœur. Mamie Pukuta. Elle aussi, elle est à l'Amérique. J'ai fait l'émission avec un frère, Didier, Solution Ami. Mes frères, pas mal Kalamba Inga oui. Oh, ça une émission, na compte à Shekina, on habite, na compte à groupe naïe. Et puis ça, oh, allons pas mal Kalamba, ni pas mal Kalamba, Sunola, on a qui n'a romane plus que s'occuper dans ma poto. Est-ce que c'est solo, tu es le couteau marambia le buana? Wana eza engagé frère Mike azana groupe naie bon wana ngana za groupe ya groupe à préciser bien abi akipaka abandé ko kipe binoté dans tozongi net sous na lisolo to bandé obeta na debi ana vu que akomaki un moment akomaki ko s'occuper na famille naie après les mariages c'était plus l'Amérique et puis bino a bozaki na bino bokoma net ka ke bana mo bozanga baboti yango mwana peut-être aluka ki pe abenda na ndenge na net yo jamais. Si vous avez un bon c'est na Angola de donc na kene na Angola de ba contrat tu entends qu'il y a contrat frère Mike atikalo jamais ko kende sans place accueilli azanga ko kende ba musicien so ka kene Angola eza pour que madame naza kuna na Angola sali que ba production kutie kuna yango aza kuna et aussi groupe azo kamba ayemindenge azo kamba bango ayipine pe bazo tambola donc nayebi ndenge bazaleli ke frère Mike akipa biso très bien on a souvenir bien souvenir net ni sotali passeport nanga il y a trop de visas notamment na frère Mike Alambai ba souvenir bien natala elle tozai na Shekina ensemble et on sika ambiance wana na perdre ngo donc c'est ça perdre on pose il faut va nous en opérer voilà obinini on peut jeune la musique on il faut tikara na Shekinat okola penza bien donc les abona kolina te okolina yo mais o vandara kuna te amsu yo polingo o vanda dos anet moi chez Akoke pour peut moi responsabilité si moi je ne suis pas à Kinshasa yo ndepende ko encadrer non la responsabilité de l'axa qui va me colloder bon la responsabilité de l'axa que collider non kokola ezana ngali kambuke monine to zabodia moi qui dans nzimbo de alwa ma destinée eza facilité eza misusu namu ya bandi nzimbo carrière na to banda moi nzimbo boy mais do ya non na tinate que uma message j'ai eu un pasteur à son bicede nanga azu sanga frère Didier na sala séminaire na komango ma destinée et je vais parler na nzimbo wana na kata séminaire. Donc au moment il y a un pasteur a joué à mon message. Tu es pasteur en année. Tu es bâtiment moi c'est que moi me pasteur moi carabo sola bien alinga sa promotion na yo directement. Non, c'est pas il y a tout qui nous prester na église na conférence à pasteur. Na ta conférence à pasteur je salue pasteur Théo azana Kasavubu les journées ya Kasavubu donc CI ya Kasavubu. Il y avait beaucoup de pasteurs pasteurs technique CD bon naturellement pas bah pasteur on a été donc en fait je vais pas maîtriser les noms pour après c'est un combo naie je nazana on a téléphone que j'ai oublié les noms yenda ibisinga que frère Didier je me akomotangela ba partir nzembo ma destinée on va partir nzembo nini koseka ya peninae koseka ya peninae memeli ana Samuel na fandi na zozela donc ba partir surtout on a dit non je vais prêcher na kata séminaire on a ko invité au kutu de notre bonheur c'est l'invitation naie pour na séminaire on a. OK, c'est une bonne chose. Est-ce que vous déjà mon toi ko produire yo pour la musique aux sala kitoko? Bon toujours portes ouvertes pour na baneuse 3 ans pour ça soutenir surtout est vrai yo nazana moto a fait attaquer mbongo na Angers pour na que to kota studio to réaliser album yo to passer des bima c'est Milton que j'ai salué aussi à Luanda nazana pour ça moni elangia tellement munene yana batu mususu baza
musika moi album en fait ba CD comme la bango isate so mutu moi yé pendant bité frère Didier na pour ça ko soutenir yo na pour ça produire yo bien en fait ko produire yo na kati ya pays mo bona pour ça produire yo pour na sortie officielle album na yo azali bienvenue donc na kangeli porte TP tout ça en fait to accompagner message pour que comme là-bas nzambe par-ci par-là. Et tout à l'heure là, je t'ai suivi, tu as dit que bateau bazar musique peut-être bazar a besoin de CD, barozoa moyen à sombater tout ça, mais il y a de ventes en ligne. Est-ce que tu n'as pas pensé déjà à écouter la même bande de quoi bazar aux États-Unis d'Amérique parce que vous avez une belle voix, bah les voix moko ba apprécier déjà na Shekina et na ma destinée p balingi ba yo kayo penza allons bazwa temps ya comprendre ba message au bombi na kati. Mais est-ce que tu n'as pas pensé à okota na ba vente en ligne tika ba ezali produit na yo pour bato bali banda pe baso. Bon, tu n'as question na ça esanga pasi makasi po ba déranger nga tellement belé ya libanda par-ci par là bana pour ça son ba CD nanga en vente en ligne bon on a looké de tous des moyens pour na ke ekota na zup na mutu mote na luka pe na muto pe na kuselanga occasion que vente en ligne ekota donc et ça la bien donc wa robeta porte a benginga et singa tena na pour ça ça longo ça allait bien venir pe na po ya bat ba o déranger nga tellement belé bazana ya na mutu susu alandi clip nanga eza na YouTube nzembo akake na ba clip mususu a concert na beta ya ma destinée ana fritide abisinga frère Didier to lela fort na sombi déjà banzembo na bi banzembo nanga osombi yango CD comme kuna bi non tout ce mora parti ya YouTube 4 chansons na moni on ba tek ngwa c'est lenga passe makasi po nana mutu te akomisa iloko wana eza en vente en ligne que batno surtout ba zwango mutu ate donc ce mutu aye penda ezala mieux penda comme la batno surtout ebele ya batu wana sikoyo bazo landa yo penda na kati ya info 16 mingi na micro ya masolo ya Kinshasa ndeka bayebi peut-être que azotala yo penda message yo lobi wana lobi avec douleur makasi et qui a besoin de soutenir yo ako contacter ndengene bon so abetika ka plus 243 85 240 82 77 na bandeli plus 243 85 240 82 77 et aussi WhatsApp je sais pas on appelle ce numéro WhatsApp aussi oko lukabiso na WhatsApp sur plus 244 933 93 83 24 na bandeli plus 244 933 93 83 24 donc sur lukibiso na WhatsApp au mon abiso. Ok, petit à petit, nous arrivons à la fin de notre entretien avec le frère Didier Solution. Donc, n'habitez pas Solution, le problème de Buno. Il y a une copie sangwa partie album naïe, ma destinée. Parce que l'album. On a très bien décidé qu'on a séparé le magasin. Donc, ça veut dire que ce sont album. Ce sont l'album pour la ville déjà, na Grégo Musique, sur lequel na Grégo Musique na Zando, otoni Grégo Musique nana pour ça somba c'est da frère Didier Solution nga kuma frère Mike Alambay bon so pour ton frère Mike Alambay zapi mabete quand so ton frère Didier Solution mis album ma destinée na luka c'est dango akopé songo donc ça na Zando na Grégo Musique obeti okeka Grégo Musique au mona ba CD nanga donc c'est ça. Grégo Musique, il y a David Mombel était. Hein? David Mombel est déjà heureux mariage à toi parce que nous avons aussi un animateur de notre chaîne. Info 16, il n'y a pas une émission à Grégo Musique. Mais il y a un bizarre Grégo Musique, il y a Mombel était, il y a David Mombel était. Donc Grégo Musique, il y a Oezali, place Batek et l'Arabiso, DVD, place aux Oraba, CD Nabiso, il y a des musiciens avec beaucoup de facilité. Ouais. Tout à l'heure, là, bon, pour chiter, j'ai une question aussi à vous poser parce que tout à l'heure, là, on parlait de la production. Vu que tu es l'enfant du frère Mike Alambay, donc quand je dis l'enfant, c'est pas Kabota Yo, mais la musique, tu es son enfant. Yépe Azan Agence Mobimbaya Production, MK Production. Tu n'as pas pensé à Kobengaye
au solana du genre que pour ce premier temps parce que na Congo sans te mentir na ba mission ni surtout ça la ba musicien la majorité ba musicien ba za ba producteur pour et comme pas si voir même bandeko ba na poto ils préfèrent d'ailleurs soutenir ba musicien to benga musicien mokili ke ba musicien nzambe. Est-ce que tu n'as pas pensé à proposer frère Mike Kalambai? Non, ils a bon côté ba tout surtout ba ils a te ka ba soutenir ba musicien profane autobara donc ba soutenir un peu ba musicien chrétien. Les premiers avec beaucoup de difficultés pour ba ya kambala monter pour musique chrétien mo ba hôtel ba seda moi est-ce que comme na bénéficier na nini est-ce que ça timbo on a belé est-ce que na gagner quelque chose to ekota mai na sens wana et elle kamuka ya temps si nzamba permettre et comment tananga et ça la facile ya rendre na pesi contact bo au moins des femmes tout me soit bengwa ka prémission a bengwa na bino frère disant na pour soutenir yo. Bon, oui. Vous avez une question à est-ce que vous pensez que vous intéressez frère Mike qui t'a produit yo? Ah frère Mike Kalambai na MK Production. Ah frère Mike comment déjà producteur? Bon, tout le monde a kana banzembo na tout ça et comment MK Production. Quand tu dis MK Production, on se dit directement que Yemoko aza producteur ya babilo kona e Mike Kalambai Production. Ah wana funa tunenan, funa solanae. Bon, on aura beaucoup de temps de beaucoup discuter avec le frère Didier Solution, mais au moins pour aujourd'hui, faute de temps, parce que la télévision, des émissions comme ça, vous savez, on peut commencer à parler ici jusqu'à l'infini, même si lobby, Masolo et si la thé, Nakati Nanté, parce que tu dois chanter. Nous avons besoin d'écouter Ma Destinée, mais c'est fait seulement de dire d'abord au revoir et puis nous allons te laisser. Oyembela biso sous nzembo moi qui toko et ça biso penza bien et d'ailleurs tu es le bienvenu na site na biso www.info16. Merci beaucoup. Je sais que na minute OP mais quand un peu ko benga pe batuba s'abonner déjà na site oyo de temps en temps so baliba zo ba nouvelle na yo ba on recourir directement na site. Surtout bazana pour ça na biso na info16 bobetika ka info16 na YouTube. Beaucoup mon abisso, tu dis que tu cotipe déjà na info 16 YouTube, donc comme les bienvenus à info 16. Donc boya s'abonner belé beaucoup mon abisso pena beaucoup mon frère Didier na katia info 16 puis aussi banzembo nanga si vous allez informer na makamnanga surtout na info 16 chaque fois bana robenga biso comme invité na katia info 16 ton rolobela toujours pour l'album na biso Ma Destinée surtout ba clip pe obima penza beaucoup tango kaka Info 16 je crois pe na opesa bango Info 16 bakota ba clip na biso na kata Info 16. D'accord, c'est que bien kaka ndenge tonton Mwinga mobali ya sérieux makasi hein mobali ya sérieux makasi ndenge alura toujours comme ma sérieux na marambo nyonso donc frère Didier azawana ba nouvelle nyonso frère Didier. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Info 16, on est là et vous allez remarquer que ba émission nyonso toko sala pena na frère Didier boko mona yango ba nouvelle marambo belé boko mona yango Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi qui était à la présentation il y a émission naye masolo ya kin obo mesana kolanda. Je suis toujours là et je continuerai toujours à vous servir na ba numéro na ba information na ba masolo nyonso. Oui, beta marana Kinshasa, nako zangi sate ko na ozangi sate ko bimela bino là je vois directement que frère Didier a besoin pe apé ça va mbote na ye vu que c'est vraiment télévision bandeko peut ba soutenir kaé bazana besoin ba soutenir na musika a ozape na besoin à moi dédicace apé ça bango oza libre papa. Ouais, na pesi mbote ba nyonso ba na poto na pesi famille nanga mwanga na pesi madame nanga Nenette Solution na pesi maman Nana de Jésus grand interprète en Angleterre na pesi papa Axen Ngunda oza na France na madame naye Iguette Mayas. Na pesi aussi Yanadine wazaki na biso na Congo wa bientôt là autozonga pe aussi na papa JP donc bazé belé je salue bano so bazolanda biso na ba lingaka frère Didier Solution na ba balinga pe
Ok, moi je fais beaucoup de coucou à ma famille. Pukuta déjà à l'Amérique, Patricia Lelo Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Mami Pukuta, à mon beau-frère Chris Konku, à mon beau-frère Mabia Lalutete, à mon beau-frère Delphine Douboula et à ma belle-sœur Jolie Nantambwe, à tous mes enfants, Julia, Diana, Rosé, Nathan, Blancing Kunku et puis Christella. Et pourquoi pas au nouveau venu qui est Delria Mandouboul. En tout cas, de gros bisous à toi, mon bébé, à toute ma famille pour que ici à Kinshasa, à la famille de l'Info 16 et sans oublier le frère Richard Madek. En tout cas, merci à toi pour tout ce que tu fais à l'Info 16. Maître Nelly Mwinga. Maman Boboto, en tout cas, on est toujours ensemble, comme on dit, il n'y a pas de souci, mais il a continué parce que Batou a basé Belé. Un grand merci à Aaron qui était derrière la caméra, à Tonton Mwing, à Mobile, à Syrie, Makas, à Epchi, Image, donc à tous les techniciens de l'Info 16. Et moi, je pars, mais je vous laisse avec le frère Didier Solution pour une chanson encore. Et puis, nous allons danser et bouger, hein? Ok. Ayo, ayo. Soki bile ezo sepelisa motema moto, adoration nange ezo sala nini epai ya papa. Mama alambi bile sepelisi motema moto, adoration nange ezo sala nini na tsona papa. Mama Clarisse alambi bile sepelisi papa Dudu, ebongo adoration na ezo sala nini na tsona yawe. Maloba lokumu na lobeli yango moto te, nayebisi yango kaka mon Jésus. Ah, maloba lokumu na lobeli yango moto te o, nayebisi yango kaka mon Jésus. Ata bakangeli nga bikuke nyonso losambwe na kati ya motema mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Manalinga yo yanonga nalinga yo ngana langwa yo lolango nangai mon Jésus. Yango na yembilo yembo yo na degré mosusu mokonzi okamwisi ngai eza basakrifise nasalanga na bosana ememeli nga solution na baproblème na ngai. Rebeka koyemba na ngai ya banda bomwana elatisi nga chemise na nzoto. Rebeka koyemba na ngai ya banda bomwana banda bomwana na ngai. Talanga na kabaki bolenge na ngai mobimba pona pesa lokumu epa ya papa. Pena kababata yanga nyonso ya la vie na pesa lokumu epa ya mokonzi. Nasimaki te loge pete nayebi kaka mon Jésus na ngai nakabaki bolenge na ngai mobimba pona pesa lokumu epa ya papa. Yango tika loyembo na ngai emata tina ngwende na yo. Tika loyembo na ngai emata tina ngwende na yo. Oye osiege na massage ya lelo ya lelo ya lelo na atoko yemba lelo ya lelo ya lelo ya lelo. Yango lotoko yemba lelo ya lelo ya lelo ya lelo na ifo setoko yemba ya lelo ya lelo ya lelo. Bana Paris toko yemba ya lelo ya lelo ya lelo ya lelo. Na États-Unis biso toko yemba ya lelo ya lelo ya lelo.